Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozami na profite encore na pe sambote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne bote na yo papa pourquoi pas na George Zunga bote na yo na mama Madongo la patrona moi ça ya fio tingoma bote na yo. Toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir. Lelo na vous avez droit de savoir. Darling Love azobete la bino histoire vraie. Oye uti ko sala makala mingi te awa ya mobali. Mibali o bazaka na zuwa. Bomona ki ka mingi te lantoro la sabino. Mobali oyo amela ramasanga soka ye abeti mwasi. Momona ki on a la kisaki bino dernièrement. Lelo lisusu Darling Love aye na sujet msusu. Et on a compris mikolo mibala on va travailler kobeta basi ou bien ndenge nini. Kobeta na komuma. Ndeko na biso ya mobali aza genre ya mibali oyo. Ndenga bala mwasi na ye. Mutu akoki ko solisa mwasi na ye na lupangu te. Camarade na ye akoki koya koluka ye te soki ye abengi ye te. Mwasi na ye aza na droit ya kosola na ba camarade mobali te. Mwasi na ye aza na droit ya kosola na ba mibali te. Ba genre ya mibali oyo ya zuwa ya bongo. Papa na biso na mama na biso wana babota bana mibali. J'espère ba photo déjà ezoleka wana mais titi mazola kisabino vraiment. Bomoni abande ko beta e makile panzani na ndaku. Na sa ya ko beta ya suka wana te akati yende. Akati yende toloba azui akaboli katikati na ndenge nini azui lichette akaboli mwasi katikati azui kote na ye ya se adindisi na kati ya tuki wana bino bozomona wana o metiti azo lekisa ba photo wana tala degré ya jalousie o papa na biso amemi lelo kosuki sawana te soko moni mwasi na wanza kitoko makasi yo za te papa otonda zuwa. C'est que comment nous sommes si on a milliard batute yo bala ye kaka kangela kai kana nda kwa sala ne lo te ami malibanda tazala kana nda pourquoi bolingo ba merita kayango confiance ba merita kayango bazo ango na makasi te na kubate moi si poko mise mobimba ya yo quelque soit balié ezaka passe pona nzela na tambola ba bando déranger kaka. Au moins, appelle moi si nous sommes en alliance, comme la télémission, lingae. C'est normal na nature. Ce qui moi si wana azana e moi si moko boye ya ba vitesse ka ndenge zalaka o linga nae. Ezate ka obanga yo po yo beta ka po yo zongi sakabo. Darling Love o linga nanu. Alo bisano batu mususu bazali banda. Mutu asala nanu analyse selon ye na sujet oyo ya papa la biso likolo ya zuwa po kaka mwasi na ye asolola ki na voisin na ye voisin wana tellement za célibataire papa la biso vraiment zuwa makasi ndo moni papa akati mama katikati wana metiti ma to le kananu na bato bazo pesa ba analyse selon bango et puis to kwa rozon après. Je vais intervenir par rapport il y a sujet au boto sala lelo merci non na papa biso Sibu Mutombo na faveur azo pesa biso na chaîne kitoko asala biso poto ko meka ko loba makambo ezo leka na société ezo leka na kati na biso ba famille na ba mabala makambo ezo leka donc ezo pesa pasi vraiment na ndimite ke mutu oyo lingi oyo bokabolaka na nzoto aboteli obana on komiti na point rosala ye modèle sali mwana papa modèle sali mwana mwasi wana en tout cas na ebité soko zalaka mobomi bangombe na battoir ou bien
na ozaka ndoki na butu ozaka na battoir est-ce que yondo papa ka batu po lamba bango po mutu aza normal jamais pendant jamais akoki ko réagir de la sorte. Donc en tout cas pesi pasi makasi moi si na yo mama ya bana na yo okoma tina niveau au 4 au beti mututi o bomie na pasi ya liwa wana asubi asumbi. Donc en tout cas pesi pasi makasi yango ba famille bota ngala le bara mingi ba famille bota la moi famille bali nini boko balisa mwana bino ngo baka ateke po peut-être attendre sous famille na ba on a famille na biso to zalaka bien bozi mwana bodindiki ndeto bana ba Kongo bozi mwana boke ko fundika ye bodindiki na makasi non pour la nini bo etina niveau oh c'est pas bon. En tout cas epesi pasi makasi mibali o babeta ngai Clarisse ndena zabo ndena tembo ngato balinga na bangombe. Première tout soko betinga penza na senti bena que oui o betinga kuba o papa ngana mama ngaba botanga na babetanga en tout cas et simbati. Je lâche l'affaire pour nous relater à la deuxième tour pour nous comme baka bolanga 4 va tanga na kata tuki ya plastique pour azwa so pa ngaka bois que na fulu so pende ni en tout cas na linga ngoti. Bolinga ma kofte bolinga faut dialogue. Ko ba rusulu la. Pour esboza batimi balé ba outil deux familles différentes. Mais tant boye baka ko solo ata muninga sali mabengo on a évité moi ça sala kinini alinya ki mobali alinya ki makangu en dehors ya libala na ye yango mobali na zwi kanda ou soit tori ba on penda que rapport parce que voisin mbote tout bien ce qui peut pour asolisa kaba mibali ce qui ndenge nini non papa moi suana avant ye baye ayeba na kapena ba mibali so ko bala ka vierge c'est bien bon so bala que vierge nato bala que vierge mais yeba ke atangaki a soka atangaki na lycée mais na quartier na ça que na ba mbele no seulement ça pe na ba ya mibali o ba no seulement na quartier na famille na bote pe na ba mibali faut to yeba ninga ko réagir c'est pas bon et ça qui to côté mtwa mwana mobali wana metitima azo mériter prison penza donc condamné à mort azam nyama azanyama jamais cause la bisika batu bazali pour degré à cause la sauvage le la lion ya ko beta mutu ko kabola mutu katikati ndengwana en tout cas mutu bonga zo mériter aux place batu bazate aza mutu fo même na angenga buluo kasa parce que wa ba boloko ba il yé pe on mérite pe ba boloko mo ba il kuna aza mutu moko ta cause la pembeni na batu te pas comme danger public ko sala mutu bongo et kitoko te na CP na ngote mais bande na biso bazota j'espère que ba on a peu ba photo en isolé donc et puis si passe makasi vraiment mais titi manasuki na ngana et puis vraiment passe Darling Love Maximing pour la parole pesi ngai mais au moni le ngangeza na moi mawa pe na moi passe pour na nini tozo assumer ba responsabilité na biso te ba maman ba papa tant ba yo se balobi prédote bino boko mission le rôle boyo komisango lokola neti libala moko boye na yebite so bozo teka mwana tonini darling mo makambo ga ndeto mesana lo bango ya beta masolo ko bala za ko teka mwana te tala degré mibali ba komi kozwa tina po ya ko komisa basi mwa pasi ko balisa bana lokwa neti mtozo teka tala tiko koma na point kozwa mobali batekela biso te que la rabisoté bazoaka au bas la rane mona bat pour accompagner na reste à vie si ça ne va pas c'est simple yo zo mona batu ya kotika etamie kotika kende yo bebi savino ko zo mona ya mutu au kaboli ande parti ya okotisi on a tenu bozo ramite mana wapi na tuna bato ba violaka bato ba koma na po ya obeta moi si ti o commissaire na niveau wana yango bino pena nzamba sala bino ndeni za passe pe en tout cas ngaso za ginde konanga yeba yango bandi guerre mukolo wana ti na ko boma mutu ya suka ya famille na bino nde na tiki ko perdre être très cher na famille na éviter so d'abord perdre bato mukolo nga yo keke papa na nga décédé na éviter pas sur salenga siko ya yo ka ndeko no akufi ndekono akufi po nini pa belité nini te po bakatie pas soit disant mobali moko boy po monem so bala ki ta tchakie ka zemi azue akenae ali komini ni koko mana po zo mona bato kati en divisé à deux parties po yoza mobali soit disant mobali tala mobali ngona na photo ba ola kisabisa kokani pas même matana mwasi yango na ebite so gazwa ki na kisi to ganeki na loterie yango bazwa ki ba pesa ki darling mamba boza soni pe pasi ngani soto na ngolo ba ke bon gouvernement na biso so gazo zo rabata boy ko tika bango place bato bazali eza mwa pasi
Pour exemple, bato musuba o mérite fanda na ba nyamisika moko. Neti ba cher biloko le roi ba garçon ba ola biso na transition. Azana go bien te. Na maman wa zogi mwana pesa na ibite so ba ngaba bota ba monstre tonde nini. Pona kanda de gros na yo ke bembe na o. Na ya maman abota maman na o. Pour mon degra kando na commune en tout cas ceux qui pena bande ko no ba Holanda nini oza mabel ko landa ko leka na maman abota yo na tato abota boza pena famille bo sali pena couple ya babilonga mabe ya ba famille poni ko komatisa po bo maman mbala bat obala ki na ni na balio tout cas darling na suki na merci beaucoup a vie na nga eza boye ezalaka te elo ni efilaka te ye mobala na trichaka te atrichakati elo ni oligi te ke no mabele zo sala baninga basala ngo oyo sala baninga basala ngo te soki esimbaki te botika azoki se pa para na ye yeko kata moninga katikati bokaki kosumba kokoti na tuki yango ye ngombe o ngulu te tosepeli te biso basi tosepeli te fake musika asuka te senga biso leta te biso makambo te po tolemba biso basi baviole eleki mibali kokata biso ya basalaki mpona mobali moko ye mobali wana basalaki mpona ye moko loko amonaki ke non asalaki mabe eleki aniki nkuba esuka na nkuba ya kokata ndenge wana te ola kati ye ameme na hôpital azo atiki ye lisusu akotisi na kati atuki tosepeli te mibali mabe mibali baa mabe bakufaka avant yango bakufaka avant bakufaka ebele bobongisa soki boye te tokokabwana mibali kote na biso kote na biso po o mpe tolukaka si tosala nyonso tonasi eloko sika na bino te soki kobota tosi tobota o tolukaka adamu na eva tosi tosala tolembi ezalaka te mobali wana aza mobali mabe esinga so nakutanaki na ye nalinga na mateye na mokongo lokola mwasi wana aza ndeko na ngai nasepeli te. Merci beaucoup, j'espère Bolandi analyse ya moko na moko à Sali selon ye ya pesi point de vue na ye vraiment papa na biso nangonga oyo bakangi ye tolingaka leta sa musala vraiment poko boma mutu boy tala tango akataki ye bomona bien na video oyo akotisi mama na biso oyo akotisi na tuki wana apesi ye sima boy botala sima na bien hein mais titima la tsapena bien place wana bomona ke tango akati ye somo ya liwa mutu asumbi na kusumba vraiment papa babala kande obali emso ko simba te bokabwani pourquoi lelo comme mimbali soko bali mwasi akomi lokola propriété privée na yo moko boye aza endroit ko solola na batute mwasi wana aza na droit ya koyebana na mutu mususu te toboyi te mwasi avivaka selon indication mobali azopesa indication eza kobeta te otelisa ye bien mwasi abando banga ke mobali nanga linga boye te po mwasi arespecte yo pe faut respecter ye yo kanisi kobeta nde eza solution te obeti boye okomi na niveau mais ça na okobeta obetaka chaque fois lelo mwasi wana tiki mwana bébé photo bozomona oyo métier azolekisa wana mama na biso wana memi bébé wana eza liboso tango abetaka ye avimbisi ye ne elongi ndenge bozomona wana aza na bébé atiki bébé ya 6 mois sikoyo vie ya bana wana lobi ekozala nde nini yo papa na bango ke prison likolo ya zuwa ya salite mibali ya zuwa ya salite nga benga ngo bazuwa mal placé po osala zuwa bongo on dirait que osuka ka na ye mais soko bimi libano moni kola moko boye balateli yo penza nenge pena ba fiba komo lata lati kola na zanga même caleçon na kati car ne ezo baluka bongo yo déjà baby sur moral oza pe na droit ya kotelemisa mwasi wana mais mwasi oya yo ya ndaku aza même pas na droit ke asolola na voisin na ye oye okuti mutu azosola na voisin na ye lokolo yebi ke voisin na aza célibataire mwasi na yo aza marié aza na droit osolola te vraiment eza libala to eza kasho
En tout cas, na évité to marcher, ba maman ba marcher ou bien ndenge nini. Pour comportement, ezaki libala, ezaki nyongo. Vraiment. Pe bandeko na biso basi. Soko yebi ke mobali na yo azakani na zuwa makasi, mobali na yo alinga komona na mutu te. Toloba kosolola na okana batu te. Pona ko éviter ba problème. Tala papa la miso lelo akomi na point ya ko kabola mwasi na ye mama ya bana na ye. Bozana na vie moko boye, j'espère bo moni ndako wala ndepanzani makila. Ba na vie moko boye baza peta na mbongo ebele makasi te. Mais a osala nanu boye. Bon mukolo koma na ba jeep, mwasi wana otamo na ba jeep. C'est que mwasi wana on peut mater. Nanzela za endroit ya kosola na mwa mobali te po tuna nini. Est-ce que relation on comprend te anzambe mibali. Moi si na yo soka za na relation za na camarade na mobali, eza problème. Mais yo nanda kuno kaka oya benga camarade nanga mwasi oyebi ete pe mbali musuba za na courage mususu azoya na fi moko boye nanda ko azo présenter moni o camarade nanga to sala na moi ça o supporter ameli. So comme na tour ba mais ya basi pourquoi bo sala ngo problème. Kokata mwana mutu lokola nyama boye. Na mbongo combien balela ki kota la poids ya fi ya tantine na biso wana na poids ya mobile kutozo concorder même pas le roi bolingo ngwe tangate na ebité so la neli bien na moni deuxième numéro ya émission Faiza la Metitima to sali lango pena analyse to eba bien source ya libalo babandela ndengeni so la neli bien eza libala mo ba forcer na famille emsu papa na yeto mama na inde ba forcer poko tala pena ngai pena mwana mwasi wana na mbingo azali mwasi pena ya pembe ya kitoko ya matame etonda na elongi ndengwa na mobali aza longi mabebo elongi mabaku ko sala eloko mwa bongo ola kama mabe ezala yo babota na mwasi te pourquoi mwasi ofozwa eloko la mama na yo. Ce qui moi c'était yo linga kyo ya na mokilité. Vraiment mibali il faut changer. Botika bazua na bino. Lokola déjà que na loi ya nature ndenge zalaka mibali azana droit ya kozwa basi belé, moi ça azana droit ya kozwa mibali belé te soki babali oui. Ezaka déjà basi déjà ba respectant ndambo basi déjà si ba respectant. Ba ope ba respectant te ba yebi ba raison ba respecter la te. To ko bando condamner bango te. Mais il faut changer. Entre temps, yo sa zoua makasi tandako yo moko ndumba numéro 00. Kale so pete ba na mibali yo. Mais nandako yo olakisa caractère mo bonzre mo bali moko boye atrichaka moi si na été loro moko te. So esimite kangi se collision c'est pas ba parents. Ba parents na ta bazana pas sur moi mbongo no mukia. Pele ngambali na ntimite ka bali moi ça na $2000. Nantimite. Vraiment journaliste azara neutre mais ngala oki kanda pona mwasi lokola ye na koki ko kotela mobali wana te po eloko asala sali mabe makasi ba mibalo ba otala nga bo sikela nga te eza juste eloko na osala na olobela ndeko na biso mwasi sko akati endenge wana atie soki tuki soki eza tuki ya poubelle ou bien nini amemi yango azolingaki ekobwaka yango kaka ndenge ezalaka balandelaka mobali wana po bayebi ye ndenge abetaka mwasi wana balandeli ye baye komona ke tuki wana eza na mutu na kati vraiment eza pasi mingi. Merci beaucoup. Nazara toujours wana na émission vous avez droit de savoir pour n'embêter la bino ma histoire ba sujet na ozaka wana biso to betaka toujours ba sujet eza vrai ba histoire eza vrai peut to pesa na ba preuve biso pesa na ba preuve. Merci encore à mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Mbotenayo papa. Merci encore na maman Madongoma la patrona moi ça ya fioti ngoma moi ça raswa ekin na tuna mama dona kota na fête ngabi mama dolingo quoi ça vient batu bien tu ndengeni des grabes à valise à na maman sociale na vie na JP pendant 5 fois ballon d'or na Suisse mon bal la maman fille mavungu papa la Victoria papa social na dodé mavumisa joie au Pedro mon bal la moto moi na poto sérieux babala na maman mais moi na poto sérieux za mon code dodé mavumisa ba mi balé na papa mon konti.
Merci beaucoup encore na boa mobile azela si ma caméra metiti mawazo ça que toujours Congo check la sabino ba image kitoko boye boga mombo na si ma caméra na sabino na la kibino et moi za masqué aneza masqué metiti ma aussi ma pena micro bon mon vous avez toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV pour vous avez de citer tout mon ami check Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo